Bureau conjoint ya ONU pour la makoki mabomoto et kebisi ete bokangami bwa alanga nzembo tchala mwana buzala bokweyisami na bopekisi makoki ya bomoto mingi ya bayintoki kozwa maloba kino lobi na butu tchala mwana azalaki kaka na ANR esima na kobimisa nzembo ingratitude bakonzi balobi alekisaki te yambo na commission ya censure. Président Félix Tshisekedi asengi na mokokani waye ya Angola Joao Lourenço lisungi na kobima na matata ekolo Congo démocratique pe etuka ya Grand Lac ezali na yango bakonzi babale bakutanaki na Luanda epai wapi Tshisekedi azalaki lobi loleki. Ministre wa Yambo ya Congo Brazzaville Clément Mwamba azali kokamba uto lobi loleki table ronde ya CEMAC lisanga liankita pe misolo lia bikolo bia Afrika ya katikati na Paris na France ezali pona koluka mosolo ya kokokisa mabongisi to pe ba projet intégrateur ya sous-région ya Afrika ya katikati. Suka ya Ebola na Équateur ekoki kosakolama omokolo mwa misato. Ministre ya Bokolongono Dokotolo Eteni Longondo alobi uto mbandaka ete esengelaki kozela mikolo tuku libwa.